Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kakandenge, to solo la kangana bino. Hey, nakolobate naboyi mwanda. Azwandika mambanga kona la mama fwidi ebongo bino bose kanga bandeko nakokoya nanga makale kalete kasi monokoyo eloba kaka eloba nini ai na yelelo babike so na libanda se na ko luka ba invité à libanda kasi na plateau to appel en direct mais lelo ils appellent en direct pour na ko luka te na ko luka nani liboso na lobana bandiko pesa mbota trop na bino tu bana ya mikili ba o bolanda kabiso na ba chaîne na bino ya ba télévision pe na ba téléphone na bino na YouTube sur FL Congo la chaîne oyo epesa ka ba formation qui toko 100% bokoko catch congolais kaka ndenge ezalaka na pesi chango mobiba bambota trop pe lukunga bambota trop moamba afuna lo sako na bino ndenge moko na lobi Papa Charles Kutonda na bosete ko pesa bongo venanga Prosper Bakine na Dallas prêtre à moko États-Unis mobimane na mona ka prêtre moko vie Prosper Bakine et bongo so ina zongi na tel na weekend no Brinette Lonzoka mama na Chanel Bakine yayo yango wana penza na bane miso po olobaka mingi na oloba muke na banana émission to koboka mabanga msusu nasima naye wapi na kitina mabele oyo eska ya mama Lopango bino bolobeki nani la reine Shakira ai mbote la reine Shakira mbote Maboko ya Nzambe. Moi c'est toi makiki obi c'est na moni chapeau on a se rappela susu osakane miso moko to bandi makambo siko osaka na chapeau mo ya rouge siko oyo elinga ya chocolat oyo monoketobo kama mama Lopango ya Congo moi ça toi makiki katalea katalea moi ça toi makiki mama Lopango so na moni epasa apesa nga vertige c'est ngo tout le bakesho za ke bele mais mama Lopango tozu moi kala tozu na plateau na biso te to ebite soki ezaki pona nini se bakanda kaka to nini c'est que non oyate natikele bango tamba loba na yoka bango na yoka o est important na o est important mais ba loba te bon ti siko na moni muto loba te yango na esiko ngana lobela bango ongelo be yeti nini ongelo be bango lisi nangina lobela bango ti siko na mona muto abeta ngai te etake mama Lopango ya Congo ti siko na mona muto azo defienga te ti siko na mona muto azo bimate po lobake na sengi komana la reine Shakira ti siko na zo mona bana kini bana Congo démocratique africain ba comprendre de catch congolais te po na landaka mingi émission na kaki mutu moko azo finga catch fétiche et pourtant catch fétiche eza ya biso ta mususu ti okokufa otika lo mona lita te o mona roda rosite oko pe ko mona ba oyo zo kanisa te na émission na sala ka dimanche mingi na yeka pona koloba pona landa ke émission na yo tout le temps chaque fois na direct ouais na je crois bien ba fan nanga aza mwana ya kitambo bana kitambo obo ba yeke catch fétiche boki réponse ya mama Lopango ndenge ba finga ki michopo sérieusement ndengo yaki problème ezate wana za catch congolais ya mwana kaka nde spectacle obso to sala ka makasi eza lokwa ya bateke ken babamba pe bakiti basala pe ya bango na ocho mona komba moko fétiche na catch américain mutatumbi mutu moto donc na ocho komona ngo donc nazo mona pe obso to sala ka so tel na catch américain tala côté ya komba ya basi na mibali omona basi pe bazobina amati na ringa bini après combien so le gars bina style mindele ko bina la ba comprendre ko bango loketo eza moi pete moi loketo ya moi makasi bazobina na banini banateke ba bina mais bazobina va pe babunda net biso pe tozalaka ava kombe banda obini osepesi ba fan na yo après match obeti bato donc na mona ki on vraiment na catch américain donc ils ont encore catch la ndenge mo bango wana style américain biso style congolais donc mama Lopango le bik ils ont un style ba congolais mais mama Lopango tozonga na ko lobaki ndenge ni championnat du Congo et l'équipe to équipe suite na yote to ebite o bakoza na ceinture to ebite ceinture ngo wapi mais championnat du Congo to bunda mo bundi OK championnat du Congo oyo championnat du Congo oyo ya bana basi esalamaki ba mibali pe belé babunda kité ebele o babunda ki championnat du Congo babunda kité bana basi to bunda ki soki na bosani zaki le 17 il y a 7e mois ce qui n'a bossani 2017 des championnats basi salamaki jusqu'à lelo championnat ba mibale salamaka na 1982 au champion et dingo maka champion championnat du Congo ya bana basi ko sama na 2017 na 2017 oh la reine Shakira bimaki champion du Congo na minute oh abima champion du Congo abima champion du Congo
Na 2023, 23, 22, tu es comme on championnat du Congo ko ça ma oh papa oncle noko nangai Sibolite auti ko bima champion du Congo. Na baza des champions des champions du Congo na style congolais. Samson na technique donc na uti omona uti ko bunda mape kalaté. Donc biso basinga na bande ko bunda ba combat exhibition na bande ko bunda championnat. Pour championnat wana ezaki uniquement pour na masculin, féminine et bundaki championnat. Donc oui, je m'appelle beaucoup Nzambe, je crois que Toyo qui place wana malamu ke championnat o bunda miso moni la reine Shakira bundaki te eza nango dite ke pona yenda lingite te ani pa dinda manena sentirité mais ezaki ya bana mibali nde bunda maki bana basi. Ezaki championnat masculin, ya ba garçon, ezaki ya mibalité. Ezaki ya basité pardon. Donc biso ba benga ki biso te to ya ko bunda championnat. Donc siko yo titre za na maboko nanga. Non te ba 8 titres. De ozaka na Mama Lupango. Mama Lupango ya Congo na mais il pas bio au défi aka bana basi ba mibali. Na défi aka pena bana basi. Moi nini oyo aya na mbongo na ina manager na ina boy ko tia ceinture ranger. Ba le bil pareil ba bana basi bazé belé ba zo kanate ba bi muta lobaka ke zaka kaka yo. Te ngaza kana posa bango nyonso ba loba na boya kateke mwana mobali mwana mwasa loba te nini ya loba te po munoko basala ba pesa kango machine te. Munoko pe ba tia kango courant po loba te. Munoko ezaka ka ndenge nini maturité na yo ezali ndenge bongo na yo sala ka ndenge maloba munoko ko bima nga lobaka oyo utaka na mutu pe na cerveau nanga. Mais il paraît tokaki na kala bon championnat de kaka emoko Miss Marte oka wana tozaki nombre wana tozaka nombre de 5 tozalaki ngai libola Miss Marte Zena na la reine Shakira ba wana bazalaki te ba o baye soyez les bienvenus tozozela na championnat dame princesse nani princesse Isabelle wana zalaki te na 2017 azaki kacher te azaki place ni te wana zaki na no goder nanga wana tozaka na mwana yo princesse Isabelle mwana ngai azaki buda na tawana te buda za o abinelaka azaka accompagnateur nanga amemeli nga sac akotika nga na bakomba série wana ebongo mami wata Mami wata serana zaki mama bana na biso mwasa monka ok na ndako na eboye alambeli nga na lie esili donc mais babeli na ba moto sakala te eza problème te okoma pe kacher lelo obeti pe mutu pe kaka lelo ni tete na ndenge obimeli toi na mwana moko asika merveille na ebite komoni ba PC na catch ye pa bimi kuna pas zombie de kibambi ye pas zali asa de catcheuse ok nanu te balancer mais déjà boyebi na kindoki da boyebi na za Mama Lupango dia na kindoki na mystique ta otokuta na ka ba présentaka dia ba présentaka ngai lokwa kachezi mwana bata baby na kacha glitch ba bera kinike kuba ok adia kachezi mwana lite zoni kikuba bo baby si ada kachezi ba baby si yo ayi ba baby si fois dake sport moko na kacha lich mais na minute oto yambaki dia na mboka ya bokoko donc aza déjà kachezi na kacha siko la reine Shakira maîtresse na bango nyonso il parle ba katia on pe mibali bele bazo bakeno bazo boya ba bikeno yo bimbe Mama Lupango ba koza danger mais obunda pe na bango te ebele na bunda na bango ba na bete na kiko ba ke boko za la 10 na 10 wana majorité 10 ebani na 2 ebani na 3 moi mibale to misato na beta elaxi ke na beta mibali niti kota pompage bete nani obeta kota pompage na kota pompage na prophète que Lukunga tozuka Lukunga que ton âme repose à paix prophète auto kufa na este na betaye na beta wa soda comme nani soda aza FARDC mal à l'aise na betaye ye moko papa Lukunga deux fois champion to potana na eto ke na match nini po beta ma grave ba ko bikise na ba sacré fumu na betaye grave ba bikise na ba kisi ayebi mais on dit aussi mi ba tete ba lisapote ba grand féticheur ko ba lisapote abeta ngando nego aboma ngando nego yé na senga plusieurs fois combat ti lelo na invitation na le 26 abenga nga na obunda na Lukunga wana na ebite place nini mais na invitation yaki dia na téléphone te nga na ebina place ngo dapo na ngindai dapo ok nga na za problème te na za machine na bitumba na za pona bitumba donc ndenga obena nga ke le 26 na za na ozala soka za prête amoni peut-être ka mobali aye to bundi na ye donc o nyonso mi benga mi komboka lisapo soko za makasi senga ko mana la reine Shakira ngaye yo donc yo za na listing te ozali nepta za kana soki dete soki pas za kana ni aza soki pe vice président na ebi pété na ebi poste nete posa club na bango
donc nakoya wana mpona bunda na yo donc nazoloba na tv na bike bana pompage balandaka émission makasi nakoya mpona bunda na lisapo donc ngana kipaka te oba kotiela ngai ye nde na obundane mais uniquement kolongwa na ngana soso kweli libabe okuta na Angelou Kanza Angelou Kanza aza champion ya lopango na nga moko ya funa ngana za mama lopango ya Congo toyebani to bien en tout cas ba félicitations na okaki aza siko na ceinture ya lukunga etake mama lopango ndenge na contrôler ba lopango na kina treki mutu mususa kenge elanga lukunga deux fois mobimba na otala boye mutu ngo azate ba chanze mutu mais osengi permission to koti lukunga sa kosenga mama Angelou Kanza yebisa akoti na lukunga sa kosenga mama lopango permission bambote no Angelou Kanza na club no mobimba donc bambote bien mais il faut aya gogola pa ya mama lopango il faut kota kana na permission avec permission et bon est-ce que to longwe na lukunga to yena funa eza bato yo beti déjà funa au senti que na bundi trop bakachaka ebele donc nga penda carrière beti bayalala obeti bayalala oza na image wana na oka mkomso azoboya nga émission epa na yo toyebi ayebi pe bato bazalaki bayebi bon na bete na bakenkole na balebele bon en tout cas félicitations mon frère en tout cas balobaka ke moi na bandaka na 1 azokoma na 2 na 3 na 4 malheureusement félicitations na monde vraiment kachina ye c'est bon atamboli pe akompe na ba numéro na ya makasi kala deka na numéro na ye wana ya njeta po nga na mutetela yo ko sanga numéro ya pondu na liboka te po banana botama batuta ka pondu na liboka yo ya na numéro ya na liboka na njeta pondu okoka te po nga na mutetela ya solo ana tetela che moyo kaki nyo dimile ko tetela kamamba tetela kamete on analengo che moyo tribalisme to boy tribalisme la reine biso to za ba fan na yo tongo ça tribalisme ça bien mais ngala ngala mingi na funa beaucoup na mbisa mai ok mbisa mai ye azalaka na mai nga naza mama lopango ya Congo et puis naza la reine Shakira naza la reine ya kati ya monde invisible mbisa mai aza na kati ya mai invisible aza na kati ya lopango donc tango nga nazali reine donc nazo batela bibale nyonso bazamba nyonso bandaku nyonso donc bamboka nyonso eza yanga mbisa mai aza na kati ya ibale moko ya moke na chai ya vanda wana otena kalamu ya aza kalamu te na chai pe ya ibale wana na chai ne bale wana parmi bato ba contribuer na vie ya kati nanga mbisa mai aza na kati na ninga mingi koloba vérité ngala bima kati technicien na bima féticheur te bato basala pona koma lelo katieuse féticheur na kumisa bokoko na koma mwana bakoko na kuta na bakoko nanga ya kata kokombe eza mbisa mai na kilele roi donc na bossa na bango te wana baba père nanga spirituel na monde ya fétiche en même temps papa nanga Kasaluindula oya bimisa la reine Shakira comme technicien na maître René Maswaku bambote la bino bambote la bino mais ngala zongi te to longo esko na funa to na Moamba na beta oyebi na beta mbalebele na yebi golba ya beta mbalebele ya beta mbalebele patango ba na Moamba na beta otida mi kati ya memanga mingi na baranki mosusu ezanga tina ayebi migol bana ganya ye bon azali papa lopango na ba époque wana daki papa lopango ya Moamba na migol na nini na Moamba na Moamba na beta na bundi mingi et bon moi maître maître de tous les maîtres de Ngaba Vini Bougie Rouge bon abimi kalate banda abimi azuna no temps kosimba na mama lopango te abimi kalate wana za mwana mutasali papa na migol bana beta mbalebele donc ya abimi kalate et bon 5 étoiles bon ya abimi kalate 5 étoiles 5 étoiles na ebiete 5 étoiles tata mumba tata mobimba et bon nazo na chance akuta na été na ebité aza catches na ebiye na mone na ring na ba championnat na télévision na monier na ignorer te maître tu na bina ebiyo te seka na kuta no na mpenda boete to kuta o yedi na force na noté bon to kuta na te ke to pesa ni loboko bonet na pesi yo boye to kuta na boye na kibo moto boye bon na deuxième monde to mona naka oze bele koma tamsi afanda na kicha suka kuna ngaza na kicha liboso pe nga naza mama lopango nga afanda na kicha liboso me bango tamsi bafanda na bakicha basuka kuna po oya koleko koma place nga na vanda ka ifo tambula mwa mingi
attention ce que boye biété bon na bengi siko ils ont deux personnes lokola batu mbale o ngana bi ba fandisipe moamba la makolo boye lokola champion Malema et puis Malema na yebi na papa na ngai azalaki capitaine na club na ngai ya lutte d'ailleurs ce que simbisha ki o beta e te ko lichi eza kachi te lichi eza kachi te tokosanaka te lichi eza kachi te kachi eza kachi lichi eza li tamsu na lichi ya kobetanga tamsu pe na kachi nga na kobeta tamsu na kachi na kobeta tamsu pe na lichi ya kobetanga wala za capitaine nga za papa babi po obima kachi ya fouta na lichi nga za ki trop basé na box mais tant on a ki na mokili ya kachi ba obligé ki nga ke la ran Shakira soko lingo bima kachi ya faut ça la lichi na se tombaki na club Sukisa na Lokoro soki na bosanité et pas Pablo tozalaki na capitaine na biso ezalaki Malema tozalaki na Zuba Sekete Zuba Sekete maître Zuba tozalaki na ye tozalaki na maître 12 ba maître bazaki mo ebele na époque o ngana zaki na kati ya club Sukisa tozalaki na entraîneur na biso Cap Mbui atika biso déjà kufa donc tozalaki na ye na club Sukisa ba tangu wana nde nazo bake capitaine Malema zalaki capitaine au pala ki sangata msusu kokwe ya shiti rouleau kobeta avant kobeta moi prise capitaine Malema zalaki na kati mais na kati tant to bundate to bunda na noté na to kuta na occasion ke ba directeur technique ba tsenga na to bunda na to bunda bon na tu na pas bolobi ngo trop na TV na nga bolobi ngo trop na TV na nga lelo di Congo na maboko na ye ya komi lokola papa na yo Edingwe na TV na gobeta les seuls moutons à qui tembe na bino yona ceinture du Congo et dingo na ceinture du Congo yesa ceinture même pas de Kinshasa mais à télémaka obeta aiso kuta kozongso na cuisine mais lelo yena ceinture yona cuisine yo pena ceinture ye mutetela yo mutetela siko so ba bije no bo affronter ba ceinture ami balé bino mbale to so luka batu o ba kocha babi ke chagrin Shakira za ka munoko alobaka mingi bafani ya la reine Shakira ngai na sengaka combat na batu o na sengaka tant na komaka sur les lieux de combat ba directeur technique ba tshela kanga bato bango balingaka ngai na koki koloba te question ki ba tshela po kachira muki azalaka te kachira pa munene ba bangelo lokamba kobeta yo to zali bakacher non kachi ezala munene te po na nga munene lokamba na mona ngo ezali ba chiffon maillon ba chiffon epiba ba chiffon sibolite wana siki bombe te ba chiffon te siki bombe za ba chiffon te za ba chiffon de vimba ya ba chiffon bon na koloba te oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na kena nini funa na funa déjà to lekaki te nini comment nani Chango plutôt na Chango na bunji moi mingi na adversaire moko na ngato bundani komba retour zinge bola na Kinkole bambote bele zinge bola papa lopango ya Kinkole yeso kokena Kinkole che komba zinge bola te batu bakota te zinge bola pe wala Kinkole aikna za mona Kinkole anga vandi na yeka na Kinkole po na bikeza ne de moko alaka de maluku amanjile te Kinkole zinge bola ya maluku toyebi kezaka magelo mais toyebi ke Kinkole zinge bola po mutako boya zinge bola na Kinkole azate todaki na ya pisha na bité akufa todaki na ya pisha na Kinkole ke ton âme repose en paix ponga na mona Kinkole na vraiment mona Kinkole na yebaki ya pisha na Kinkole ya pisha kufa na ntango ya pisha kufi toyebi zinge ebola zinge bola mwana veni lianga mwenge mwana veni mwenge donc yende to bundane to beta match ni na kati ya lupango na ye ba serana pe na ceinture te na pe champion te ba série wana mais le lorsque comme bien ceinture te ceinture e bundaka te ngam na bundaka na ko perdre na ko pe ko gagner ceinture e bundaka ceinture ngo mama lupango confirmer na ba fongola nyoso donc zinge bola na kati ya Kinkole en tout cas bambote belé luka mutu acha komba retour yanga na yo et ça langa bien na Kinkole ba prêtre bazé belé ba prêtre bazana Kinkole mais na ebité pourquoi ba se donaka na kati te bon kati za kaka kindoki te kati za métier na ebike baki makango yampiana wana te honorable piana na bisote ya bisote ya loi bambote belé obi sko na mitunaka pona nini obundana na mazo te na ebiso eloko moko boye ke ngai na senga bakomba na batete bato oyo baza na kombo nga nazalaka directeur technique te na komaka na komba sur les lieux ya komba batielinga muto bango balingi
ngana lingaka tshilanga mazo soka kobeta ngai eza bitumba na pamusi mabele esili lobi na koya na kolunga na munana mutu mususu esala eloko te nasenga komba na mutu nyonso oyo atanga mpo mazo wa mutu akala nasenga bato akala nyonso kombati mazo wa mutu akala ti amuta sika te mutu akala nasenga kie mpe komba me batianga na ye te wana problème nanga te nga na okende te kokoko mazo aza bima tobunda jamais nakoki osala ngo etake un grand sportif lokola nga na métier dans un moto na yebi mibeko ya sport ndenge sengi donc souci na ngai ezalaka bwinga la reine Shakira na bunda na bato ya kala na yeba position na nga na yeba force na nga Shakira etelemi place nini po na yeba ko bato ya kala na lobi te ke bato ya kala baleki bato ya sika na lobi boye katiere ya mukie na catch azalaka te akoko bima pe lelo abeti muto abima avant 10 ans na ye abimi lelo mabeti mutas avant 10 ans na ye pa beti toi na monstre na to bimisa mwana monstre monstre azo beta mikolo azo beta na uto ba combattre na YouTube des monstres voilà na azo beta mikolo azo beta mikolo azo beta nga technicien na bundana singa okuta na monstre ya muta beta 4 kasi mikolo la reine Shakira to kende na momuke na lisolo o ezolekela bato na bi te kozonga place moko boy awa parce que toza na jeune te avant les photos tout na no question oyo alobaka trop aloba na TV nanga trop aloba na ba YouTube nanga trop champion Magelor alobi ayetinga babaki mission baboyo matiso na kata ya ring na ebite dossier obanga Magelor pa kota na serke nda kota papa no dingwe na serke yo koma Magelor nde bakota ki na serke to kota ki dingwe ya bisinga ba kota ki tolo baka solo bana maluku bo benga te bo benga dimanche soko osala émission na nani bo benga bo de fait maloba na ngai bakotisa nde Magelor na serke deuxième fois to kena serke bakota Magelor après ce combat et dingwe Magelor a sauté Mir Akimi nga nazalaki a sauté Mir Akimi après ce combat Edingwe contre Magelor a sauté Miri Akima nga nazalaki tout est makola la seconde nga nazalaki bana maluku bayebi na espace ngo eza na hôtel na semana comme on ngo nini eza espace moga munene eza na maluku place to bando bunda na se soki eska mutuka ezosuka mutama pa yebana mingi oyela nga na oloba place yango to bunda place wana to ça une semaine na papier dingwe place wana combat ya suka dernier jour ezaki Magelor contre Edingwe Magelor azikoti na kati adversaire azolata metokota na kati Magelor asate c'est que amona ba moto ba isi biso to bima libanda ba bezo kima boya za la jipa be kipi baso kima to ba makamusu Magelor oya na ngaba yo bundi après ce combat la reine Shakira nga l'adversaire nazolata na décalé à pamba bazo benga nga Magelor a matito bunda na ye comment expliquer ya uti ko bunda so kitana se après combat na Magelor likola ringa nga na bimande dangala ni sa double combat lisusu te nga na bunda ndenge nini ponga na za na vestiaire nazo lata Magelor asisi ko lata azo zelanga lisusu to bunda mais pourtant nga koto na lata nga na mata ndenge a uta da ko bunda ya uti ko bunda daki ya après nga siko nga na mata nini po ya tangu ya zo bunda nga na lata blama na vestiaire déjà na lati binzambele na préparer na kende ko gagner combat nanga après ce que Magelor likola ringa benga ngala ngaki na bimandenga na ko bunda Magelor kwa na ngana bimandenga nini Magelor mama lopango na yoka ko munoko mingi na ba YouTube na yoka ka yo keba na mama lopango musapia longola taba mobile zemi Magelor keba la reine Shakira keba la reine Shakira keba na musapi nanga oyo so nazo pointer sérieux ponga vraiment omoni na ba keba ba bimission na ndaku maman le pango ya loko maloko locataire na ye ndanga to beta to na maluku na kolonga na maluku na che mutu mususu engaye bo maluku za quartier na ngai eza na kati ya sele siko le balo to bano siko tozongi na kota Sibolite po Sibolite albi ndenge abi souci neza sentir na e sala yo po ba sentir na e pe mesala kate te esalaka partout na kenda na on a présentaka na mtena kenda kombasa na cha sentir o likolo na tombo la ceinture na ngali mais il faut bunda mais na tiaka ngo sikongo na kosali na kota na banda kwa batu na buka bakiesa batu ya bamongo po babundisa nga na bato nga na posa na beta yango na bete honorable gabe kindembe honorable muto alobela bana moamba honorable gabe kindembe azoka te na senga Magelor combat combien de fois nga na senga Magelor combat
tofanda ne plateau moko epa na yo na misu na ye na yo témoin yebisa Maguelor yebisa ba prêtre na ba chambonga pe na luka ba prêtre na ba chambonga tota soki yo betanga Maguelor obetanga te oh mama lopango tonga lobaka na tshaka mai na monoko te mama lopango Maguelor okobunda okomela pema oh mama lopango na kinkolo edi makambo na salaki yo na kinkole komba na yo soki la bosani te na nise oye makambo na sala yo toyebani. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Na komi okende vers kusuka mena kusuka na boete sana tu na lisolo ya poto. La renja ki azokende poto la renja ki ba temi ba ndeko poto ningani ba ba fish ba mai nzungu. La reine Shaki a moins elaka, la reine Shaki a bimanda ko le bonga ke na sala sport. Pour nous amener ça qui est ça la sport pour nga na mwana bakoko et puis naza papa nanga za pasteur maman nanga que ton âme repose un peu maman diaconesse eh babi qui a une paraît babi paraît koko na bino fumu papa na pasteur koko na ngai o aboti papa chef coutumier o aboti maman chef coutumier nga moko koko ba chef coutumier papa pasteur maman diaconesse famille na bino ba makambo yo ba misis ko nganga na kati na bo talaka ba fruit ya bongo ekobota banani ba fruit ya bongo ekobota nani le bana lisola poto lisola poto ekenda nango bien sauf que ba obligé ki na kati ya moto abengisaki biso basengaki ke manager wana azana mwa mbongo mobo ebele na compte na ye eloko e compliquant ezaki kana na Schengen soki mbongo o basengaki au-delà ya basengaka compte bancaire ya moto azobengisa bato na poto ba mona kilo ya moto azobengisa compte na ye epesamaki de pa bengisaki lokola tozalaki de 4 personnes ngana ngana kende na CG ya fédération ya catch na Angola ezaki fi moko angaka kende na président ya fédération Wemba nani Jurema ngaka kende na Jurema ngaka kende na président Wemba ngana kende na président na secrétaire na biso ya fédération donc mbongo siko na compte bancaire ya producteur ezalaki vraiment ekokana kite na mbongo o esengela ki to kite yango boni maison Schengen ba compliqué biso yango maison Schengen je crois bien mikanda tuna nango si bolingina lakisa na ko lakisa te s'il vous plaît na ngeka bato bazo moi ezalaki te ke o kuna baboyi to mamsu balobi o mutu boye mutu te mutu che qualité mutu pa boite o mutu boenda ke ne koloba Shakira vajet azate to bi ke biso ba congolais to bi loba vache nange bebaki par rapport ya producteur na biso mbongo oyo compte bancaire na ye à partir ya poto ezaki moi muke même makambu tout po abongisela biso hotel basal kolia restaurant na biso tout biloko to sa payaki donc eloko kaka esaki ke to vajet par rapport ndenge mondela étudiant qui compte bancaire et comment quitter na niveau moko boye bango basenga ka partie ambassade oui je m'appelle Maboko Yanzambe toni je crois beto zo éclaircissement le local parce que bana poto be ba okoma bazolo bazo tune belé na biki batu bazolo bebele yango tonga ki ye moko a expliquer biso yango na katona musika na mukuse parce que minute nanga ekomi ko kende vers fin la reine Shakira message moko ya suka pe quelques mabanga pona to chité na émission na biso l'émission na biso soki tongi to chité to bo message nanu ya suka message ya suka ezali boye tous les banabasi ba quartiers féminines état que maman lopango ya Congo mama présidence na lobi boye tosalaki association moko to bengango l'union des quartiers féminines biso tout toza déjà na bomoko toza na posa to sala to tambola to kote pa na bino pe ba konzi boye ba biso po bino bozoni nga koyeba biso to ngi to komi yebise pa na bino toko tambola toko ya pa mama Denise toko ya epa ya mama na biso Denise première dame ya République démocratique bana basi ya bakatiez nanga moko mama lopango toko ya visite epa na yo mama toko ya visite epa ya ba mama nyonso oyo ba mama honorable nyonso o bazana kati ya République démocratique du Congo toko ya ko rendre bino visite boye ba ki kati féminine na kati ya République démocratique ezako exister donc ezalaka ezate ke ndenge bolobaka ke okacha basi ezalaka te pona nini surtout tel na kacha américain to mona basi pe ba obina na mibali message msu naza nango club temple d'action royale to ça na ba organisation o ezali ya ba komba moko to bunda na ngaba mususu tozo bunda na limete
na kocha place te po ba dongo le misu ba kende rapide ezana limité na za si ko na paka to na paka juma bon na ebina te organisation moko munene ko salama e ko zala wana donc ko zala na limité mususu za na chango to ko zala wana côté ya papa nanga Vikitolo bambote belé na kati ya chango Vikitolo kala tozo ya mbanga mwana no la ranchaki akuna na mabele na yo ba combattre ngito chango na kingasa na suka. Donc tous a besoin d'espace moko ya bien tapé d'action royale ko ya kuna to na ba kache ra chango na mwamba pe toza na mwamba suzu tozo bunda président na ngai champ première président na ngai Zulu bambote belé président na ngai ya Lukunga nani mon président bambote belé ya Lukunga donc bisonyo tout tokozala wana pona kokutana na bino bakachezi ya basi toza na posa to bosa la pe eloko moko ya munene oyo koki ko sepelisa pe biso bana basi tozo mona to moi de la femme yango na kanisa kina sala komba moko na zasir ti ba fin de la ya mois oyo ba fin ya mois de la femme na koki ko tcha komba e kozala bana basi contre bana mibali mais makoki ezati soki batu ya makoki basali mais on a plus 243 89 60 66 473 bobengi ngai ne fiske un petit rien oyo ko pesa e ko sala ke basi to sepelisa pe bino to kocha tozalo na minute to lokola 7 femmes o tozo présenter Kinshasa to kocha bana basi contre bana mibal 7 combats bana basi ba ko pola ba poli o ba ko gagner ba gagner 7 combats wana to na posa bino bo pesa tota ba brevet bo kumisa pe biso po ezali mwana biso basi toza négligé mwana mwasi moko akoleka na TV lo baké azwa tali puta na mwa oyo bakanisi lo kwa sportif azate et ate ko komba mo bwe ba chekuna ndika kanisa lo kwa sportif te wana kuna lemba ko donc mwana mwasi moko akolo bateke nga kachese na ngende ko bunda place boye na mwa de la famille ba pesa kinga ta kitambala pamba azate donc toza reconnaître boye bibisote yango to le kana émission oyo kozala en direct ba finyoso o babundaka catch ba catches nyonso po ba bomona ka la reine Shakira bomona ka la reine Shakira non c'est l'effort to le ka biso nyonso ba catches awana arc-en-ciel télévision na nous voulons savoir botu na biso nyonso ba question o bozana ngo na kozana beso bo do bana biso o bozana ngo posa to so la pena bino population bo organiser les biso ba combat o tozana ngo posa o za mona biso basi si sikoyo ata eloko moko ezati bozo ko reconnaître que bana basi ba existaka na kacha kachi. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na ngai pesa moi de mbote to mbote pona nabi ozaka trop populaire donc so pesa mbote te et osama bi makasi mbote makasi na club temple d'action royale ya liboso nzungwa bandoki mbote na yo donc na peso mbote belé yemoko boika bambote belé président Chalera Moto bambote ebelé na bosanité ko pesa na kati ya club temple d'action royale na pesi tous les boxeurs o bazakuna champion Chris champion Bilanga na kati ya lit na pesi yemoko champion na box na pesi champion ni Brenda bambote belé na pesi na kati ya lit na pesi maître Koba bambote belé donc na pesi yemoko Ezekiel bambote na pesi bana na ngai nyonso ya club temple d'action royale bambote na pesi bambote belé international et pas mwana na ngai o na lingaka mingi Liliane na bengake Eliane na bengake la femme du vagance lokola ngai donc Liliane bambote belé na pesi bébé na ngai moko la phénomène de ma vie na pesi bambote belé tout ça ekili olela bébé ya maman donc mwana mukeme mwana mbali mendoi ya maman na bango tout ça ekili bambote belé amboliwa donc wana mwana satana la linzala mais azali superviseur awa na kati ya nini awa wana na émission ya lelo kasi soki natali bwe na mwaki moko vena ngai papa Charles Kutonda $100 c'est quoi papa Charles Kutonda kaka ndenge na lobangake nakati ya mwamba molobeli ya mwamba moko yesi aleka na Gabin Kindembe moto alobaka pasa laka akokisaka makamba comme no député te makambo kitoko osala batika papa Gabin Kindembe molobeli ya mwamba mbana si mokongo na yo kwa soki na tena bi velanga Prosper Bakine na États-Unis prêtre moko Prosper Bakine et bon so na zongi na France na te bonobi président Doudou Tessi na ye awa na kini bonobi moko franc congolais c'est quoi BCDC Kiti Bank maman Nicole Kanda
Maman Nicole Kanda. Kotala mobimba na nga boy na olobake. Nabwaki vraiment maître Ambroso. Nabwaki maître Ambroso libanga. Kobosa na te kolobake. Nabwaki bongo na sima ya caméra na zalaki na phénomène trop faire la fille à maman. Abigail Mouleki. Vous comprenez, nanda kubaza tellement belé bazo déranger nga. Abigail Mouleki. Et bon moi soki na obosa na ko boaka vraiment. Pasteur Brown Bomalika, Berger Tienne Bokopolo, Maman Lili Bouele, Nabosa Nite Koloba Bongo, Nabwaki famille Eyamba, Mobimba, famille Onyamunga, Mobimba, Nabosa Nite Koloba Bongo Nabwaki, Jonas Maza, Waljoye Yozike, Miranda Joseph, Diane Omoy, moi na 11 ans, Nabagenga Mikolo, Koko na bango moko, Koko noko na bango. Nalobande Koko noko na bango. Princesse Myria. Koko noko na bango. Kasi soki na lobite ke seke na teboy Benjamin Kamba motema ya. Ciao.